www.potonapoto www.potonapoto. Bien, notre cher fidèle de www.potonapoto.com, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission du genre socio-culturel, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Botalatala Tala Lelo. Dans le cadre de Mekato plus introduction, le Mbokate de la presse est toujours dans le système Infukama. Des éléments interprètent tout so ngawana bimebino ndako émission na bino Tala Lelo émission nzamba sali mikolo émission eza sikaloro ka de senoba destinati émission ya maramutu tout à distinguer na domaine nae émission betara parcours na c'est-à-dire ozaki nani pe komi nani yango intitulé za Tala Lelo tozana invité na biso o toko yamba ye lelo na émission Tala Lelo nde na bisaki bino émission Tala Lelo to yambaka mutu tout à distinguer na domaine nae médecin professeur journaliste et puis sportif mututu tina basani na nzambe tozapena invité na biso tobeta masona. Il s'agit de Michael Lokamba confrère na ngai ya Congo Elengi a osala entraîner ye ndenge zalaka toujours SM no botalatala zalaka toujours malam dernièrement bomona ki Didier Masuki patron ya vie du public Tala Lelo Mike Lokamba azali bon cordon ya Elengi ya Congo Elengi mbote Mike Lokamba botalatala poto na poto. Donc, Mbo Théâtre, Mbo Tenabana Poto tout, à l'occasion. Mike Lokamba, 3 fois Nzambe, 3 fois l'archevêque. Yeyo, donc tout ça, tout solo, on a Botalatala, Yakota partout. Quand tu es partout, quand moi je tiens à remercier les patrons de ce site, la mine d'Ofo Moussakole, pourquoi pas na Flossi, la baie des Belles, et pourquoi pas na Mère Milan, Bela Dinganga, Maï Milan, Ndengezara toujours, Bela Dinganga, Peso Bambote Sigozali, Mima Wetu, impresario, c'est-à-dire la carte à Londres, Claude Ndombasi, Baza partout, mais impresario, Claude Ndombasi, bonne guérison. Freddy Mayema, un grand merci na Sydney Langa, Moïse Sabiti, na Baitou, Boza partout, Bota la Bisso, Tantine Botalata, la Tala Lelo, ma sœur, et pourquoi pas na Bofia, mon cousin Alpha Bokole, Gigi Bokole, pourquoi pas na Eti Kimbukusu. Eti Kimbukusu, Peso Bambote Sigozali, Michael Lokamba, Baïbaotalo partout dans le monde, na émission Tala Lelo, na www.potonapoto, Bazan la Posa Baïma. Est-ce que Michael Lokamba a Tangela Moussala aussi, ma micro? Oh! Si on a Tangela, d'abord on a fait bonne guérison dans mon tangaki, na rôle gâté, impresario Ndombasi na à Londres, je crois. On a fait une bonne guérison. Merci pour tous les Zambé. Après ça, on a un bon rétablissement. Question à yo, Mike Lokamba oyo, 3 fois Nzambe, 3 fois l'archevêque. Na tangela yango à wapi? Yoka, na silisa. Na tangela yango à 3 reprises. Lokamba obozo mona oyo, a tangela yango à 3 reprises. Nga avant la banda monde internet na banda déjà na TV à awa. Otanga wapi ko banda ya problème te. Otangela ngo wapi? Oui papa. Au monde biso za bitu spécialisé na ba formation. Mike Lokamba za spécialisé na ba formation. Formation wapi?
Natanga tout d'abord 1. Na IS Ozo Luka. Non, ezami ça tout. Natanga na ISPT. Yoka na sala animation culturelle papa. Na sala animation culturelle. Je suis basé dans l'animation culturelle. Je ne suis pas dit que non naza spécialisé na journalisme. Natanga na EST o eza a na Kinshasa, eza la rappel Hermon RTNC. Natanga lango a na Kinshasa. Et na kieba Congo pour mona ke no Mike Lokamba na souci toujours ya kotanga. Na kieba Congo na scène na 3 chaînes. Avant ça na 3 chaînes. Bandeko baebi. Nazala spécialisé kuna. Hein bandeko tout batalanga ya ba Congo baebi. O ezala scotché na Gabi Ndombasi na pesi mbote koto zali formateur na biso. C'est-à-dire que musala oyo elobi ka te ke no faut kotanga na ina ou bien kotanga na nini na Fasik. Ndo komi danger, komi marque ce pen songolo paka non. Pas centre de formation où tous en ont ah ils a basé et puis ça rabisse plus la formation. Bon Mike Lokamba ba otalo partout dans le monde babara mutu azara leader na ende tinga leader na ngana monde média c'est monsieur Beno Lukuku Sampu yo modèle no zanani. Modèle nanga suma Mike lobby yo lobby hein. Et modèle nanga Beno Lukuku Sampu. Yo lobby est bien mais même qui soit lobby oh non il fallait le bander mutu tel be. Vous comprenez? Il fallait le modèle be. Mais modèle nanga actuellement qui na passé actuellement na mutu sala on est bien. C'est écoute jaloute zouate actuellement polo ozo même problème milai blé. Ngalo bi monsieur Beno Lukuku Sampu ozali bongo conseiller ambassadeur RDC na Portugal. Moninga Lokamba o atelemi yo sera lobi likambu ezala ndenge morote. Mais est-ce que eza nini question simple. Ah bande ba bazo zela alors lutanga nani? Parce que poseka ba yeba na bango c'est simple. Idole nanga c'est problème kindi. Pour ba problème kindi lo ni matani e kitsani. C'est nesuko batu mususu yana linga yite. Voilà. Wana yo nem toza makanisi o blessé batu. Ngape na soirée na ba jeunesse ebele, na soirée na ba popol mopasula, na sololaka na batu nyonso na soirée na bango, ba denone ya nguma na sololaka na batu belé, na soirée batu belé. Ba pebisa ça ba ze belé, mais pourquoi o blessé? Là sur popol la zela na ponaye. Modèle ba kosaka te. Ba kosaka te. Mais siko nungo memonga na ndinga polémique point. Équipe polémique te. Na ça clair, mais na lobi que non, ngaso na lobi za la ramabe. Na bi que na polémique kendi idole nanga. Est-ce que Mike Lokamba, so ba la meilleure émission au Mike Lokamba sala na carrière na ezane? Meilleure émission na sala eza o weranso na kangisanga na Kimara na kana ba Congo. Ni nezala base nango. So linto décortiquer na habité so ba kanga yonde. Kana ninga mukete so to ya pona ko kanga te pe pona finga te. Ni nezala ka la base. Sike. Ezaki ya base ya Ige Kitambala o akufaki. Ige Kitambala l'air akufi. Ngana kana ndaka ba Ige Kitambala. Ba papa pardon ba yaya Ige Kitambala ya basi na mibal baloba ke wera nem taleki sai ezanga ite alingi to loba makambo wana po émission ba selanga to supprimer yango pona makambo wana to décortiquer yango baloba ke no wera nem taleki sa mwana bango bata poto bayibi donc c'est émission oyo tout le monde ayeba yanga e sala ke no bayiba Mike Lokamba ezala émission ya niveau ya sakanati et en plus na émission ya Kisinjora o bakanga Kisinjora na kangsaka Fali Pupa donc Fali yango surtout comprendre bien Ige Nzinga na Ige Kitambala na Kisinjora tango bima makokangisa bayiba otala biso partout dans le monde yo za journaliste za muto azwaka information na source ndenge okende kozwa. Félicitations pour que nous ayons information à source ou puis au traité pour diffuser yango. Surtout que na paramètre moko ngape na koko isayo parce que information ya koleki ça famille lobi ke wera mtaleki yango. Est-ce que obi ke banami be ko na biso batanga ka ma spiritualité te ba mbluka ka preuve tangible. So tu comprends bien o kangamaki wera son azalaki na raison pour ani na kangaki po okende ko pesa information za spina to ko ba ke likambo spiritualité yo ke bimisi yango em suppose ko ba benga ko ba buzz. To solo la siko to ko ta du point de vue technique parce que zo na pour ça to ko ta du point de vue technique il y a éthique na biso. Donc, moni balobaka toutefois les propos tenus dans cette émission ils ont engagé kaka mutu azoloba. Ngana ko tika mutu ole ba pexara biso même ba classe tanga oya na mutu a injurier personnalité ya mutu
Mais ceux qui m'ont selon eux, ils ont pensé. C'est normal. Ma maman, ma papa, on a baloba que non, oui, Rane Mutale qui saka. Dans le lobby, émission ezali. Bangot baloba bongo. Ezaka Mike Lokamba te mutaloba na émission. Kotoko ko isangati yango wana. Mike Lokamba so totali pe bien na baibata rabino partout dans le monde. So totali ma bien na muto pe tozane Mike Lokamba. Toujours kaka ko créer kaka. So totali be émission yo tangeza l'émission moko te OK. Mike Lokamba ça l'émission de Bandeli, na première seconde émission, si na 30 minutes. Sans polémique, ezaka ba émission moko ya polémique kaka. Est-ce que internet c'est important pour créer kaka ba buzz. On a rôle ba elo moko ezaka c'est important, c'est pas importanté. C'est-à-dire que eloko vrai, ezala vrai, eloko ya faux, ezala faux. On a rappelé la bande comme sous oyo moi et le roto tuninga wana confusion ezala. Moi Mike Lokamba na sala émission ya polémiqueité. Polémique ya kandenge nini. Aujourd'hui na peso exemple moko. Na sala émission na Prince d'Angola. Na zukara exemple moza typique. Prince d'Angola na miko abomi kazolongwe pa ya Weranson. Mais nga Mike Lokamba na pensé na ngane na kota na pensé bato parce que ngane na tangi pe psychologie na pensé na ngane étudier que non azolongwa annonçango yango mona que non annoncer avaye na préannoncer au préannoncer yango voilà na préannoncer yango est-ce que biki na paramètre monsieur okota muna makanisa muteza lisumu papa wana siko to kotema ma bible ah oui parce que nyozo sala ma avec comme physiquement bandara spirituellement malheureusement naza mieux placé pour la Bible donc mais la musa na biso est autorisé. La musa nous a autorisé Mike Lokamba to beta masolo toujours ne invité bozomona o invité to na biso Mike Lokamba la cadre ya Mekato plus introduction. Un grand merci na ba union so vraiment bonne guérison impresaire Claude Ndombasi, pourquoi pas na Arnaud de Vouma, Gofin Image, Mère Mila, Bela Dinganga, Lamine Dofo Mosakoli, pourquoi pas na ba union so balingaka émission tala lelo vraiment na pesi ba union so mbote Mike Lokamba. Les solo mo ebetama vraiment que likambo ya ba polémique ya ba internet polémique ba Mike Lokamba ba komati na niveau que aoko kasuko ça l'émission ya normalité ba lande émission ta lelo de comme Mike po bima fa kaka ke ambazi a fali poupa bete makofi exemple nda kimi mbanga ko luka caméra mais normalement que luka mususu ko temsu na répétition mutu tel to kuto ke luka médecin to professeur mo bezala asute poni. Pour ici, vous comprenez que non, et loko yo créé polémique. Ne loko yo côté si polémique, ne loko yo côté si polémique yo moko et mateba vie belé, sauf que c'est l'émission normale bo so 215 vies. C'est-à-dire que ngala na ma vie mtako baté. Ngala ngozora mi konti ha 5000 vies. Dans ma vie. On siko yango ezape siko ba journaliste internet. Ah oui. Trop orgueil, trop niponi. Trop orgueil teza que non, eza force ya moto, grandeur ya moto. Ngala ngozora mi kona gangi ha 10 000 vies. Et ça question ya orgueillité. Maintenant répondre à la question na yo omoni nakolo belo moko biso to sala musala pona bato nyoso to. Mais Mike Lokamba ko zala ka wana te akeno yamba kaka ambazi po azolia kwanga na ki yamba ambasi apo azolia kwanga po azolia mikata loso ngana ki yamba non na apela bana o ngala zo encadrer na apela bana o fuba bima baye babango encadrer bango na ndenge polémique ke yo yebisa biso ndenge to pesa exemple ya presse d'Angola nana bimite ye moko nana lobité yo préannoncer yango déjà. Question les années. Ba buzz. Mais na lobaki on déjà ki. Na lobaki on ngala so mito zonga do wana siko zongi de sous. Na bi que non eza bon, eza tactique de jeu. Eza tactique de jeu et puis eza na rolo bango eza vision comme on. Ah, eza vision comme on. Est-ce que c'est important journaliste à la Kisandaku, journaliste à la Kisa Mituka, journaliste à l'Obake Yende, patron ya ba journaliste, journaliste à l'Obake ngane mutu na l'équipe journaliste nyoso parce que si on a posé question, balandi bota la biso, boyebi que l'embocatier de la presse Julien Botalatala azara muta polémique ité pe na bandela.
mbanga ezalaka façon ya kolobela babakima po repousser pe ezalaka mais tellement za ndenge na ngai te na mimango na paramètre muso et puis na otia polémique te nazoloba na Mike Lokamba nazozo Mike baba misa bazo misa baluka moto mamango ya moto ba employé sinon no azo ko zo ba misa donc est-ce que c'est important Mike Lokamba ndenge tozana parce que parmi batu ba créer ba buzz ya ba polémique ya ko finga ya ko sala mamunyo so tozana ye awa Mike Lokamba. Est-ce que c'est important journaliste Alexander? C'est important. On appelle NON en majuscule. Mike Lokamba, est-ce que c'est important journaliste alobake yende leader ba journaliste nyos? Non. Non non, exactement que journaliste aloba. Quand on a confusion za moi trop. Exactement que journaliste alobake non ya za président ya ba journaliste. Mais leur journaliste, tu vas commissaire président. Voilà, on te met la place bien parce qu'aujourd'hui, on a la poste à Mike Lokamba loba. On a la poste à to solo là, on a poste à teke to solo. Oh loba, yo on nga loba, on a po awa on a miko accès au pesa mate. Oyo Lokamba Nzambe. Hein? So bengi Nzambe parce que Nzambe ne mutasalanga quoi. Pense à comment lo benga Nzambe nengene. Pour y penser à ça là. Yo président ba journaliste. Naso mérité. Naso mérité ango. Botalatala. Balobara. Andinga bien. Miso bokataraté pour to beta na suba vérité. Omoni l'air mon palais oyé okuti bato ba otambo na gauche. Faut otambola pe na gauche. Olandi biso to aba mbiaka na monde oyo ya internet biso bato sal to tracer pour que bino bato botalatala boya. Pour que bande comme ça il faut qu'on se le dise to bomba ngote ozoma photo bomba ngote aujourd'hui ceux qui na lobby na bato lobaka nanga mo pe na milobaka que non je suis le président de tous les journalistes d'abord de la diaspora et puis toujours président nani parce que soit total na paramètre moko ya temps normal c'est là Mike Lokamba mais c'est pas Paul Mopassou la élection tout ça ma réunion ba journaliste et tout na ba journaliste ba yaki ba msupe contre état na poto en Europe ba sali élection initiative ebimi élection salami zela zela non assiste ngam eza mission na ngai mais c'est pas mon passo là c'est pas important zela soki ezali annulé tokozonga sima tokoma ona sima yoka siko balandi ba otala biso ba kena ba élection mais c'est pas mon passo ebimaki élection abimi président même si eza annulé ndengo une information parce que information ba boya ngote ndengo uti koloba oya yozo mibenga président oza président nani po sali nani voilà. Au Salinine. Na sali lelo nzela un d'abord na on peut ça pour qu'on a président. Maintenant na lo bana nous ba critère on na sali mamarambo na sali. Na sali nzela o lelo comment peut boyer. Bande bazoya. Na sali nzela. Na sali ba innovation na monde ya internet o ba nini o sali. Nini. Botalatala yo esika. Vous comprenez? Na kala bande comme susu bazalaka kwa sala émission on zabwe. Soit qui toque. Mais ça là ce qu'on déco ça c'est l'émission au monde a pena pantola filebo. On a bombé l'autre na biso vérité. Mike Lokamba wana comme que na biso ba divagation Mike Lokamba na tan. Non côté moi ma divagation te. Wana comme que ça divagation. Est-ce que biki ndingo zo ba ko za président et biki okokipe ko sala pena bokasité na yo o sali pe réunion mo bo bengisi botalatala o bengisi bandeko nyos ba na Kinshasa to sali pe élection gagné. Na oya le sigo pourquoi na za président. On tali so ba bloko nga na sali. Nga lelo na créa ngam na créa Mike Lokamba papa gros plan na créa ba page wana ba la bouche moi Mike Lokamba ba la bouche autorisée ba page belé ngam na créa ngo lelo ba page wana comment fula ba émission na bino malgré na epse ko tia so émission na ngate ba comment fula bino eza nzela moko bo oui go gay Mike Lokamba et qui sort gayité ba tala ko ba ebi tina zuyo ba te belé ba Mike Lokamba gay ngai yo ka manzemo bandeko bazoyemba te yo wa mtakati ngana ebio bien pe binga très bien na sa orgueillité na simple même mutna na fier na tant de telo bon na poche ya fier hein zela ngande telo bon ya fierté voilà so qui président oyo ozotunanga yango so boye na monde faut ko tunaka bana ba tracher semaine les amis de Weti bana poto bozwanga le premier site atwa fongola banzela ba les amis de Weti et bive Weti après sanga pété to sala émission spéciale et les kesa na net lini bako sangote so beti kaka Mike Lokamba président
C'est le vieux Oyo. C'est là. C'est le vieux Oyo. C'est là. C'est le vieux Oyo. Pour yéner numéro, Azara numéro 1, il y a tout. Au Congo, il est là-bas. C'est le vieux Oyo. Mike Lokamba, écoute, s'il vous plaît, Mike. Au moins, l'émission Talelo. Yoka, au moins, l'émission Talelo. Na olingate ke totanga bakombo ya bandeko mususu to ya basiti mususu po esa lokolo. Moni Talelo ezaka moi image moko bo. Vous comprenez? Donc, betaka histoire ya Yovma. Té, na temps normal. Té, non, s'il vous plaît. Na temps normal, émission Talelo to pesa accepter et à moi yo bika ndenge zalaka. Mais non, n'habite ma péris na temps. Pas mal. C'est-à-dire que pour Mike Lokamba avaka maloba mabe robi maibiga na ndenge mo. Bien, Congo mikina un problème. Continue non. Ba vie wana oyo ba reconnaîtranga parce que là une émission spéciale. Ba pesanga pouvoir wana à partir d'aujourd'hui Mike Lokamba leader président. Il y a des journalistes et tout, ils ont représenté des journalistes et tout, il y a internet. Si on sort en internet, même aux poto, c'est toi le président. Wana sigoyo wana lobi faut ebake évangile selon Matthieu selon Luc Mike Lokamba évangile selon Matthieu selon Luc parce que botalatala na bandeko botala biso na ba oba obanda na ba oba koya na ba oba zali bakozela mukolo réunion ko sala mana 3000 na LTC na Grand Hôtel na Lubumbashi nde to mona nyonso zela to moni les as des médias bandeko na biso basi basali na pesi mbote na Gisèle Fouille za présidente na bango Gisèle Fouille akokolo ba mo akeza ta normal. Malgré l'élection autour de Bakino, ils ont annulé Pekuna. Bien sûr, oui, bien sûr, annulé, mais de quoi Bimaki président. Il y a eu le remonté, c'est le moment où on a poussé au salon. Mais que le combat, monsieur Golobake, Ngai, na tini valise pour na journaliste nyonso. Parce que journaliste nini oyo tinde la kiba bilamba. Bilamba nini oyo tinde la kiba journaliste. Wapi, soki, na zui bilamba na tindi. Mabeza wapi. Otinde la kiba nani, pe nani akenda kozo, pe nani alata kiango. Malembe, mabeza wapi. Zanto kena malembe. Na ina zonga lelo mona ngana bosa mama blamba na zonga internet ngo zaka boya internet bakosa ngote internet zaka boya mona ke elo bakosa ngote pour tunira mai ko sala nini na bosa ngotelo mais c'est très important na 2013 bakanga pas ouais et puis mama kisinzo na wechi nde comme so président au juillet 2013 2014 naza meilleur journaliste pour basala ba sélection mo na prix Sango Nobel ezaka na poto ya muta média il faut yeba prix Sango ya pour na ba journaliste o basala top ah basali bilan na bango nde ba marché 2000 combien 2013 2014 bo siko 2000 puis 2015 na 2016 zela la si c'était au moment que non le premier Mike Lokamba et puis to sala combien to sala 4 à 2 juillet il y a à l'époque Congo Mikili to sala Papa Holtz aux États-Unis Tozala na bande mususu donc nabima les premiers mutaki abima les premiers. C'est bon Mike Lokamba Mike Lokamba na milati ça qui président Mike Lokamba ozana nini siko ozana nini ko sa nini detini internet on bakiselo nini sur internet c'est bakisengani e bakisenga ma belle vitesse na niveau sakana te ozana pour ça baba bien na TV mais que bigi pour nini internet c'est internet pour nini internet to yaka kaka papa est-ce que ça important vraiment te bango ne bayaka ngana yaka te ngana ko ya internet ka te pona lo ba soko ne tuninga ba question oyo senga ke non na répondre yo parce que selon ba rimé Mike Lokamba ata caméra ezate tokolo ba vérité ça dit que bana le monde te bo comprendre que mission ta lelo ezala ba genre boité mais eza ambiance et puis ba ba quitter parce que yana batu mususu ba ko beta masolo kaka yo biga ndeza rato so ngona Mike Lokamba internet bakisilo nini selon mes informations tozoyoka Mike Lokamba ta caméra ezate Mike Lokamba mutuka ezate nini ezate mais tandis que tout le monde appelle Mike Lokamba kaka nganga na internet eza nini papa Mike Lokamba aza bande obozanga bien caméra Mike Lokamba la caméra te et ça le passe ya tenaseki pour la mutunanga mais maga caméra mais photo maga bosso qu'il y a micro mais fait bimagaka et naseki pourquoi parce que caméra d'abord caméra on a tout salé là on a Zambie caméra là ya site te bon site nous travailler pour lenga na kenda ki na no mona ba film na biso ba tourner bon ba fi ba nous tourner ngeni nga na filmer so caméra pesa on système ba deux sites biso la poto to ala 3 caméras moko caméra za gravité caméra gravité papa na osoma même 50 faut que osoma mais ezate non nazalango na bina ko bakisa même 50 caméra za problème ité
Tout le monde a caméra. Caméra. Attends, comment on peut aller à Kinshasa? On a à Dubaï, on a fait un mboka au caméra et l'autre côté. Comment on peut aller à Dubaï? T'es pas à Dubaï, c'est qui agence nem de même qui au ministère bino kuneza loko là. Ndenge agence mususu ba chaîne belé ba zape na basbanine na bango agence ya publicité bondo sala ba bimisi nde ba visa. Et puis Mike Lokamba, muke uti pe papa ton na ye, muke pe uti na Mike Lokamba nde ake ko beta tour. Et ça te que kendaki Dubaï ke Mike Lokamba kotisi ake na banque ya bimisi mbongo akei. Ozo tunanga Ozoloba oyoyebi. Nazoloba oyoyo eloba makepi nazoloba ona yebi. Oyoyebi, c'est faux. Les journalistes ndenge le kopesa ba information. Na regretter. Parce que connaissent ko yaki nani. Na regretter mabe. Il faut aller journaliste. Faut loter notre billet. Faut loter notre billet on est Dubaï on obetela ki Dubaï parce que toyebi baninga mususu ake Dubaï moi eloko parce que ndenge Mike Lokamba lobaka tala lelo. Mais tala lelo otunanga bilo moi ya Blamba je crois. Valise. On comprenait que moi to beta Blamba valise pour que yaga base kaka ndeza toujours parce que botata pas ko na créer base. Botata la zong sanga papa. Base anine. Ngala créer base. Nisina sala base papa. Nisina sala na base. Na faut que ça na ngate. Yango tout notre nga Mike ndenge ni no mona na ngate. So ko mika ke no mutu alongo e kyolu so mbango. Na sina créer na nga base na nga donc na fana na nga. Et ça que Mama Bilamba oui. Moi ba frère na biso ba travailler dur. Ngala za rappelé na mututu. Valise à Blamba na tienda yango solo la bien malolo. Na logis la congolaise. Parce que les journalistes, il faut avoir information, il faut tout nangas. Faut tout naer valise, maman la valise ou ana so commater. Dans le bail. Denandinga mabete to selon ce que bien maman valise bien sûr. Oko ça peut faveur, oko ça peut don. Est-ce que bi que tout monde qui ndeko Zakari baba baso. Akenda o sala don. Mais le ba ki ngote na ndenge yo lobeli parce que fondation tala le lope kana mingité. Ndeti fondation tala le ki nem na kalembelembe na biso avec na prison et que tala na centre za na Kasavubu na komo beta on a jamais jusqu'au beta ki on a ndenge moko bo oza mutu ro kabana yo ndeti botala tala pe akabaka na yepe mais siko façon yo zo beta on des journalistes tout na kabeli bango bilambo mo te que Mike Lokamba bon wana siko salamaki salamé pourquoi asala ki en bongo moni biso ba congolais ba kabele loko lobi nango uwangani alinga izala caméra ezala filmer la bible dit sur le bord à gauche et PC à droite et batté poto na poto donc na sala ki en bongo ezala ki plus de 5 journalistes ya poto o ba fanda na kombolanga oyo eloko esalanga pasi nde yango wana na kabaki yango eloko esalanga pasi nani kasi na lobaki non ba journaliste tout ya poto na kabulaki kende France Allemagne Londres ah donc kabela ki nde ba journaliste ya poto bo siko poni pourquoi siko otika ki pe batu balo bato yo moko ti o permettre ki batu balo bakino na Kinshasa yango na kamwe valise wana kenda valise wana ya Kinshasa pe bazwa ki mais ya valise wana te ya Kinshasa bazwaka otutu ba bazwi poto na poto nga Blamba ya bataille tout ezali donc valise wana kenda partout tout bakabula kango elo esalenga pasi bande wananga ba journaliste mo ba fandi ba journaliste moko oyo baza trop timide aye Kinshasa melibula diamba na mosos na bayaka awa a comme esprit belé a cette émission pour na Mike ono Mike wana azo bateki ngana ko luanga na poto na Dubai na yo tikele Blamba na zongika et swanga makasi ngabi ça va ole otindela na Blamba ngasko na otindela yo na bande konyo so tout ya na ngonde version de otinde ba journaliste nde ya poto oui ya ape bazwa ya abazwa na rotanga ba kombo tetala sala fo ngape na olinga to tanga kombo parce que émission ta lelo déjà ils ont na déontologie na ngipi za ba principe nango na vie so to tamba na ba principe za vraiment bien Mike Lokamba est-ce que c'est important ceux qui olongo na site internet il faut ça l'émission to ceux qui obeba na moninga no faut ça l'émission Peba milo pourquoi na tuni obongo po na mona na internet ba biso to za ba RTGA to kenda na ba canal Merki to kenda na ba Nzondo TV to za ba TKM to mona biloko te pourquoi kaka na ba journaliste internet ceux qui olongo to obeba na moninga na yo o salele émission et le mot eloko wana otuninga to sala analyse mo bena ba journaliste mo boé siriango pour na nini kaka soko soni na mutu il faut au salele la vidéo moi je trouve que mon est solo non lelo boy malgré écoutimo wa mususu ezate ke na osali lande ba mission ezana holinga pe to sa ba émission ozomo misa muno za ba question na ngai omoni to solo li par rapport au yo kaka Mike Lokamba orgueillé Mike Lokamba boy Mike Lokamba même so pe ngulu na Zambie wana alors c'est important et ça peut na norme na bisoté na mona on peut jamais na télévision
Hein? Bien que bambouaki les ali, bambouaki là on est partout. Même la musique et ça là Franco aye à Boaki. Conseil na opesa pe kaka Mike Lokamba magenga pe na zana kati na opesa pe na yo na opesa pe ba na opesa yo conseil na opesa pe ba journaliste ba otabso partout dans le monde. Omoni so to zesika moko biso nyonso. Oui, na opesa yo conseil attaque un confrère na ngai puis na opesa pe conseil na ba nyonso. Na ngai moko pe na mi pesa sous conseil. C'est-à-dire que balandi ba otabso na émission tala lelo, na ba émission ba otabso pi tala lelo parce que c'est émission na ngai. Ba émission tala lelo c'est un peu difficile. To sala na la émission. On se comprend. Vous comprenez que invité Tozanaye alinga kendega moi jar. On comprend ma bossa ni geza micro émission tala lelo. To pesa na conseil na ba ba la biso partout dans le monde. Muto bo mesana na ye, c'est-à-dire que muto bo mesana ezama pas si pour ça les émissions pour anini. Pour bo senga déjà ba 500 francs. Tant bo senga ba 500 francs, bo lukana déjà ba crédit binomi balé, bo senga na pe ba bière. Mais ce que ça lokuta makasi pe za mabe makako sala la moninga émission parce que na émission moninga ko ba pe mukama lokuta. Ah moi c'est le voilà aussi c'est qui non non c'est c'est là parce que ngai na boy na peso exemple ndebi somba to zabu c'est ça oyemde to zabi somba lebo yoka oyemde somba to zabu ngam zela ngam na peso malo ngam na pe malo ndeto abiso mi balebo ndeto abiso mi balebo ebi ke to yebani ebi ke soki botalata la salelo émission ebi ke botalata ko ba pe mabalo kuta contre yo. Est-ce que biki yo peut so bossa la botalata l'émission y internet biki botalata okolo ba pe mabalo kuta mais ba vie we ko kota. Tant que tu as Mike Lokamba émission, à l'objet na lokuta pour mutuno sur lokaka et loko ya malonga. Mais est-ce que biki bateau yo tant yo ça droit de réponse ba koye baté ba MC ba yo ta droit de réponse noté parce que place on ngana za yangwana. Merci beaucoup. Bandeko yo ba finga na ndenga lokuta. Ah siko tala lelo. Ah tozongika. Et ça le rôle là, et ça le mo boye. Mon absence na ngala na voyager na ki Zambie. Bandeko ba selenga vidéo no ka busa meminga lokola ngulu. Ah. Joidi. Ngana kelanga normal visa betelinga pas ongulu kalo retour ba ah donc boyina lo bon point donc tellement esprit c'est beba déjà bon comprendre biso est-ce pas Mike c'est beba mo la kande botata lo ba manzo ne botata lo ba ne mabeti botata la na kine on est na réflexion kaka et puis to zongi na biso siko nga besoin na ngezalaki na compléter pour yo bakisaka mbala moment ezala on pega problémité donc aza la raison et l'aura lobby ça vraiment très important ezala ba comédien belé pe lisusu ba finganga afandi ga bo Mike Lokamba wana alala répond la ngai mais ngala la répond la ngamo na bandari ko to na futela Mike Lokamba la muta makolo ngala soma mo elo na ngamuki donc voilà donc ça là on ka problème ité 42 to lo ba toutefois tous a famille mais mutna mutu azana maramazo sala et puis nani azanani photo ebanaka nani azanani botalatela azanani Lokamba Mike Lokamba azape nani donc voilà Mike Lokamba ba invité ba Hollande biso partout dans le monde pour comprendre que tu embela bino confrère na ngai o azali bongo na esaki bino na mona biso pe ya média et ça la bien courtoisie routière to ya rappel ba médecin ba professeur bo mo pe to yambi cordon ya Congo Elengi sika pipo bo mona ki botalata embela ki bino patron ya site avis du public Didier Masuki ah oui la PC Mbote voilà ça vient na biso malgré moi bankambu salama entre nganae donc la PC Mbote kotazali na moni penda considération salama et salama qui vraiment ve alinga plan oyo mutu ayo bikar donc akoya pe oboya koli batindeni akoya pe oboya na mais donc assez sacrifié penda cotisation nini merci vieux j'ai confiance quand les tolobaki boa partout boa la biso impresseur Claude Ndombasi mère Mila Bela Dinganga pourquoi pas na Didi Guerre là na Gloria ba bonne guérison na bébé Jevon suka Jogo na biso et ça rappelle plaisir boza pe na mwana ya Jogo tala lelo na Crystal Palace tala lelo mwana biso vraiment c'est-à-dire na Crystal Palace Jogo na biso ba bonne guérison vraiment bébé Jevon na kati à Londres na pesi bambote siko zali partout tout bolanda biso partout dans le monde na Neves et pas plus au carré VIP et pourquoi pas na ba union so botala rappel biso en Australie les États-Unis pas Guilel au Kenya to yambela ki bino Mike Lokamba oyo azali bongo invité na biso mais na biki bozaki belé ta bomoni ba ko Mike Lokamba biki Mike Lokamba lobaka boye Mike Lokamba so akeba bezanga boye botala lelo to saka musala ndenge za toujours Mike Lokamba tala lelo to solo li bien tala lelo to solo li bien tala lelo Mike Lokamba fingi mutu te botata pe pas permettre péter Mike Lokamba finga mutu rectifier-moi mukina finga rapé mutu te na finga nani finga na mutu te so le kina émission za nganga moi ba vérité car em supone na pesa accepter parce que mbika pour la vérité ezakaka ndesi nde on a biso mo bo mikolo azo sa ba émission azo finga nga Frank Stemai ah
Mais on a informé le moment boyé, et dans la bataille sous bazar du domaine. Est-ce que Franck c'est un coiffeur? Atiki Moussala coiffe, a un micro, yango ezo bomagé pas. Là siko moi siko place na lobaki. Na boya ki siko mambo. O Mike Lokamba yo pesa mambo te ndeza ka toujours ba otala yo. Ngaba na linga evu mateme. Bo comprendre que tina yambaki Mike Lokamba na za posa na yamba Mike Lokamba nde yambaki Didé Masuki, nde na koyamba Bogos, nde na koyamba ba journaliste musu baza partout dans le monde. Mais Mike Lokamba tema zaka na eloko eza kati na ye. Yango ngi abimisa kaka. Nga lingi oloke toke sumulai mulai. Totanga bakombo batute ozape moto ozape responsable Mike Lokamba ozape na moi sinon pas otalope na poto mais c'est ça moi sinon pas ça peut bien ta mona kofinga te vérité non na biki il est coiffé mais non ngai ndeti ngai na permettre ngote na miso tale non kolobate que maman moi si même Bokilo même maman moi sinanga so na rappeler batu que Franck azaki coiffé nga siko na miso tale lo non ko permettre yo te peut-être yo ils ont se référer na carnet na cahier de charge na peut-être voilà kolobate que moi si ce pendenge nini vérité on se comprend donc na suki yawa donc pour na lelo tozo continuer Mike Lokamba toujours na kata Kinshasa et si na yaki déjà tala lelo Mike Lokamba na Kinshasa donc babi mikolo yo fona betango partout na crime boy pour nga appeler ça après na ba tozo sala il faut créer papa une deux trois Mike am mystique na kwa na ye. Merci. Question moi qui amuke nini o Mike Lokamba na sala te na monde des médias a pensé qu'un jour le roi a envie ça là. Chaîne. Au salon on a système on boit que là ba jeton. Est-ce que c'est important pe au salé émission ko c'est émission normale te sans que moi polémique. Est-ce que bike botalata ninga za bezela Mike Lokamba pardon. Est-ce que bike botalata bi combien batanga komba botalata na TV? Combien oyo ba boit que botalata la ba jeton mais botalata la zongi ça te. Est-ce que moi silence et pas noyo ça la te vraiment. Te silence c'est là. Botalata là. Même si je peux rebi Mike bien te. Nga répondre à batu pendant n'importe qui te hein. Ko répondre ça que non na ye ko démentir. Et c'est nga moyibi même si na ye na moyibi te. Peut-être na kawana. Et puis na tala rappeler mut na répondre. Na ye a plus de 10 chroniqueurs, na basi, na mibal. Ba finginga. Moi nga la répondre bon, na répondre na ba ngote. Donc silence zo lo ba yango wana. Mais rêve na nga ça la pena que non. Moi télévision na kati ya mabele ndenge zala. Et puis télévision on a battu à contribuer kaka yo nanga na tato a simbi caméra na tato na bande ko na biso libanda. Merci beaucoup, tout est bien qui finit bien Mike Lokamba oza ki bongo invité na biso pesa pe mbote zéro pesa ba mbote na pesa mbote bongo na ba tout ba otala biso partout dans le monde na Moïse Sabiti un grand merci na Tantine Botala Tala donc beta c'était Mike Lokamba kala mingi te fondation Tala lelo y émission Tala lelo kala mingi te fondation Tala lelo bomo nango vraiment ndenge ça mamusa nango selon ba kalkinde to beta match vraiment un grand merci na ba nyonso patron ainsi sur la mine d'Ovo na ba tout ba lingara vraiment émission Tala lelo ezalaka vraiment te pour na ba jaro na zo beta sous c'était vraiment makasi nde to mona ki to yambaki Mike Lokamba aza journaliste au père ça rappel musa na ndenge ngabo tata pe na mona sa musa na ba tout moi deux trois personnes ba otala madame passe au PCP mbote maman donc na pesi madame Langambo en tout cas je t'aime bébé je t'aime chérie I love you mon cœur, mon âme. Donc, I say that I can't forget you in my life. Okay, donc you my heart, you my life, my heart things in my life. Okay, donc na pesi kaka mbote na ndengolanga ma tu idole et pourquoi pas na merci ko la première dame de Lausanne ainsi que Kwaribi Kwaka bande bosé belé aux émissions na donc voilà prochainement vous aurez une émission sous une de trois. Tala lelo tokomi na suka na émission Tala lelo merci mingi vraiment na baye quand na sakabino na émission soko za 1 minute za 30 minutes l'essentiel besoin un plus botala tala sala raté pour la polémique botala tala benga raté pour afinga ndenge botala tala yambi Mike Lokamba ndenga yambaki l'évêque nani prophète Israël Condé ndenge pa yambela bino papa Wemba ndenge pa yambela bino Jine Equalizer ndenge yambela bino batu nyonso ndenge to yambaka mutu tout a distinguer na domaine na ye mais na olinga vraiment te que batu bazongo na ba ndenge mo bopo poto na émission Tala lelo ezarama ba genre wana te bo s'abonner na www.potonapoto un grand merci na Mike Lokamba oyo apesa ki biso place et temps na yepé vraiment et pourquoi pas na site na bango Congo Elengi ba nyonso na pesi bango no so bambote Neville Poutou monteur na biso chinois noir mutafima fima Jésus un grand merci na Maïmilan Bella Dinganga merci.
www.potonapoto